Bonjour, bonsoir, salut, salut, partout où vous vous trouvez dans ce monde. Na ye na poko na lelo pona solo na nano na ba mbasi ya communauté nanga congolaise. Bandeko na ngai. Pourquoi biso basi tokomi na niveau ya tobala mibali? Pourquoi? Parce que culture na biso normalement epekisaka biloko wana. Mobali il faut aya kobala yo. Pokomi na niveau ba uti kobetela nga lisolo moko awa ezoleka na communauté salinga pasi. Mwana mwasi a se permettre kobima poto awa ake na Afrika ko bala mobali yango akomi awa komoloba yo muto bala kinganga na bala kiyote moyen na fanda na yo ezate famille na balobi wana ko ezala libala te bandeko e comment na niveau ni bokende peza boki peza bolongwe a na poto okoluka mwasi na kin ozupe mbongo pesi ya bala yo et puis bozongi na ye lokola mobali mama mobali oyo abimisi infranté yo moko sali ba effort na yo po omibala yo kanisi ya ko respecter yo mobala na ko respecter yo te sala ngata kasi na ba étranger mais batuna ba ndeko na biso ba africain te parce que mobali oyo abali yo te yo moko zwi mbongo oke komibala koki ko respecter yo jamais mes copines jamais. Alors, tout tika ba biloko wana, mutu nyoso ba bala na kamukolo moko te. Nyoso wana ezalaka parce que copine na yo abali, camarade na yo auti ko bala, yo bali na noté, alors il faut prouver il faut prouver ye obandi ko bala n'importe qui. Soki mutu alingi yo. Et puis makamwana ya kolinga ka mibali wana, nazo comprendre bino te bo uzweli yango na no wapi. Makambo bino ne bokoma kolinga mibali et puis bokiti na kini boke ko bala bango obi obimi na na France oye na Allemagne oyo bali mobali bato bakarisi mobala sa si fete ya mariage nzoka nde yo moko oye na bambongo na yo oyo omibali omikotipe libala valeur na yo ya kibo mwasi ekozala wapi place wana parce que mobali wana ko respectaka yo jamais jamais ya ko respectaka yo parce que a souffrir te pona kozwa yo omoni mibali hein si tout le ba oya bisa ba africain il faut penser à sentir penser que moi si on a souffert qui pona ozoyer au mona moi respect za na kati ya libala mais ceux qui ka ekomi yo moko okay osalisi makamnyo so pesi mbongo po abala yo mibali bazala ndenge bandeko ako bando mituna moi si oseke atulaki moi si moko ba idée ko bando yela tika mobile idée bando yele moi si oseke atula seke azaki na mto bala ete. Donc ce qui ngai te mbela tula na ye do azaki na mto bala ete bako bando raisonner bongo ere bozana ba coup de foudre na bino a trouver un normal peut-être mais lere okoma ke ba coup de foudre précis la ka omona ba inane ba 2 ans boye bolingwe bandio kita ba idée comment yela comment petit oyo ko bala ngabo comment petit oyo ko pesa ngambongo bala e c'est que atulaki so mobali olingi e ki akokisi mbongo te yo convaincre des familles na yo bazwa même 100 € ya zanango bazwa ngo soki sikoyo ko yako loba kembikolo ya zanambongo te alors tokolukela bino mbongo après alors lero ko tinda kwa libala ngo oluki siko mbongo mo boye okopesa famille na yo même a mobile na ta yeba te ata soki ayebi okopesa bango on dirait que cadeau siko to sali bino pona ndenge bondimaki abalanga sanke apesa mbongo ebele bandeko nanga soki mobali aza na 100 € convaincre des familles na bandima 100 € wana me euta na poche na ye parce que mobali soki ekomi kaka na kobatisela yo salenga mtu na koluwe mibali baza pe bato bazaka lokwa biso badutaka pe na makambo soki amoni bongo mona bandi ko banga bandi oduta lobi eske mwana mwasi oyo Est-ce azaki vraiment na mtu akolinga yo ndire kanga mtu na kolongola kaka na nini wana na vina yana zalaki na stati na ya zalaki amwa célibataire on dirait zalaki na mtu te po mobali ziko komo pese mbongo abala obanga yo kaka akobanga yo kyo ndima ngo lelo na lobby mais leur coup de foudre peut-être les coups de foudre aussi là abando mona yo suspect abando ba mwana mwasi oyo on dirait azalaki nde na mucho bala yete bandeko na ngai conseil mukena bandele ngena ebisa bino ko mekate ko bala mobali tika na mukena soki aza na 500 € boke na 500 € wana yo convaincre nde famille na yo po bandima 500 € na ye mais yo ko bakisela ye mbongo te
Bon comprendre. Ko bakisela mobali mbongo te parce que mbongo wana lero yo ko bakisele yango. E ko koma mafinga na yo akubando fingo kaka yango. Ata soki afingi te obandolo bango la mutema. Nde nini moko mpisela mbongo. So ko tali bien ba mabala wana eumela te. Et puis deuxième conseil ko lingate ke obala mutu po aza nani ubi aza mwana ya. Mwana kutute. E koma kaka lokola e moko aza tel. Oh, aza musicien tel ayebani. Oh, aza tournaka ba film, aza mutu ba théâtre ayebani te. Parce que yoki okoma pe lobby, succès na ye azalaki nango esili. C'est que yoko kima ye. Libala eza jeté, libala soki oke libala faut penzo picle ondimi ke oyo penza na ndimi ko vivre na ye. Parce que batu mususu omona o période ya fiançailles. Na période ya fiançailles esungati. Parce que mutu oyo azana coup de foudre azana bit na yezali a vivre na yo ndako moko tant que bovanda no ndako moko te boko beta 10 ans fiançailles akolakisa ko jamais comportement na ye parce que a atteindre na no but na ye te souci na ezali bovanda no ndako moko tant que ati ona ndako nete akobomboka bizaleli ata bosali 10 ans fiançailles o batu balobaka o bosala kinde ta fiançailles te olingaki oyeba lukuta oyeba jamais mobali to mwasi tant que bovandi ndako moko te eza pasi po yeba ye donc ezalaka eloko moko il faut yonde olinga mobali yango to mwasi yango po soki olingi mutu epi ozasir oza convaincu ke ye pe alingi yo même façon oyo olingi ye parce que soki vraiment bolingani bolingo eza penza ezala penza ndenge moko te même o santi penza ke ye pe alingi nga wana soki bobalani bolingo ezipaka mabe bolingo o bomoni o saga na bolingo bolingo ezipa mabe makasi bolingo o bomona bolingo ezipaka mabe makasi ata ba ebisi mobali no aza infidèle o to mona ke na fi moko bo soki ozolinga enani ondimango te so moni mwasi akomi kolandela o ba ebisaki nga boye ba mona ko kangi photo na mutu boye ba mona sali yeba ke bolingo ezate yeba ke bolingo ubi esilaki ubi ezaki mwa coup de foudre esilaki ubi ayelaki neka kombo na yo mais soki penza olingi mutu yango pe avant obala mutu koloba te ke il faut kosala 10 ans fiançailles te ozana no convaincu ke mutu yango alingi yo na bolingo yo ozolinga ye parce que soki mutu alingi mutu asupportaka l'amour couvre beaucoup de choses l'amour couvre tout. Si bolingo wana ezali bomona bokovana na bino boumela mais soki bolingo ezate ezali ka coup de foudre moko boye papa bobalani pe bokoti na ndako ozoba makambo moninga azo penser te oh ya yeli peut-être kombo na yo yo pe oyeli peut-être que fi moko ya bientôt mobali moko ya kitoko après sikoyo l'air coup de foudre wana esili obandi komona ba erreur nzoka ndazala mutu munene boye nzoka ndazala munoko munene boye nzoka ndazala wana siko okomi très sensible ataka likambo ne muke ba ebisi okangi déjà biloko parce que eloko yo oyelaki aussi ozu yango oyelaki ozala madame babengo madame bapesi yo déjà kombano so komi madame lero ozu parce que mutu azalaka ndenge soki ozu objectif oyo oyelaki pardon soki ozu objectif oyo oyelaki quelque part ezalaka eloko wana ezalaka lisusu important te yo objectif no ezalaki obala par exemple une star pardon souci no ezalaki obala une star comme ça une star quelconque bon footballeur musicien je sais pas bon obali na yo musicien wana bakomo bengo madame ya musicien wana objectif no yelaki eza rempli objectif no ezalaki kobala musicien alors l'air obali donc o atteindre but na yo o bando mona importance na ye lisusu te okomi koluka po mutu azalaka l'air besoin na ye ezali satisfait le besoin eza satisfait menala omona besoin mususu eye yango mona mutu susine azo bunda atanga asisa classe
jour ka asilisi classe bazopesa ye diplôme na université omona na butu wana azola te azokanisa sikoyo il faut naluka mosala okomende mona cousin azalaka telle place diplôme wana kutu ekomi eloko pamba na miso na ye nde mpe biso bato tozalaka diplôme wana ekomi eloko pamba na miso na ye objectif na ezali azwa mosala lere azwi ka mosala lelo pa bakosi ye na biro lelo bayebisi yo biro na yo signe contrat ide na ye objectif na ye ya mosala esi ezwami donc bito abande kolukana mpona mosala asi azwi yango donc obetre su masolo ya mosala te pasi azwaki yango ye akomoluka pa peut-être sikoyo mwasi ya bala lere mpe abandi koluka mwasi to mobali objectif na ezali azwa mwasi to mobali bit na ye akoki kosala nyonso mpo azwa yango lere ka azwi yango pa na bande koluka mwasi nazwi mwasi lere atie mwasi na ndako bandeko nanga objectif na ye ezalaki but na ye ezalaki azwa mwasi atie na ndako teke azwi mwasi wana atie na ndako eske eza lisusu objectif na ye non abandi koluka na eloko mosusu peut-être mosala na ye e avance yo sikoyo ozolingaka bolingo alingaki na oyo yango dès le premier jour bozala na yango te asi azwaki objectif na ye akomi kotala makambo mosusu hypocrisie abandi osala lero oze pa abino mpo azwa yo lere asi ati yo na ndako akosala yango lisusu te parce que objectif na eza déjà atteindre abandi koluka na likambo mosusu yango biso bato normal tozalaka soki tozwi oza na but na moko boye lere ozwi osatisfaire besoin wana ozalaki nango ozalaki na besoin eloko moko boye lere osatisfaire besoin wana eloko eyaka ezalaka besoin mosusu oyo wana ozesu nango besoin te yango moni mabala ebele ezokufa pourquoi parce que bato bazolinga basi to mibala ebele balingaka lere abalani na mutu alingi kaka meme bolingo wana ya premier jour nde mobali atikala azala na ye nango te esimba te aolingaka meme bolingo wana balinganaka premier jour wana jour bakutana mobali apresente apesa ye kaka meme bolingo wana te mama objectif na ezalaki atia yo na ndako lere atia yo na ndako yo siko nde fo oyeba moto oyo nazobala kondima teke mpo ya ye koluka yo eske nalingi ye parce que lere yo kokota na ndako objectif na ye kozala kotalaka yo te akomi na but mosusu akomi na besoin mosusu il faut mpe aremplir besoin wana yo siko okomi eloko oyo asi asali eloko abande koluka asi akokisi yango ezalaki kobala yo asi ati yo na ndako esili akomi oluka ne baobjectif ne mosusu akomi oluka babit mosusu akomi oluka babesoin mosusu asatisfaire yango monaka bato ebele azokomprendre te mobali abandi mpenza kolinganga boye me tala lelo akomi atikanga moko na ndako mosala nini yango esilaka te akomi pesa mosala na importance kolekanga te azalaki na besoin na yo asi atie yo na ndako yo okomi mama yo vanda nde wana okomi mama na ngwende na yo fanda na ngwende na yo ozali mama botela ye bana bokontinue komedo oye na vie ya motu teke mpo azala esclave na yo abujaka lisusu te asalaka lisusu eloko te avanda kaka wana atalaka yo te esimba te eloko ezoboma mabala ya bato ebele yango wana lero ozoya na libala yebake na ke libala oyo mutu oyo aza na babesoin na ye nga naza juste wana mpona koede ye accomplir babesoin na ye mpona koede ye accomplir baobjectif na ye mpona koede ye akokana koavance na kati na vie na ye nazala wana lokola mosungi conseillère to conseiller babiloko ya bongo donc yo oza wana teke abandaka kotala yo asalaka esusu eloko te atalaka kaka yo te bato bayaka na baide wana na mabala nde omona mabala na bango esimba te yo ye na libala mpo mobali atalaka yo mutu azali mutu moko ababesoin na biso esilaka jamais naza na besoin ya mwasi mpo tozala 2 personnes na ndako mpo nalingi yo abali yo okesa teke donc baide na vision na nyonso esili kaka po atie yo na ndako te lero yo okota na ndako mutu nzambe asala mutu azalaka bongo lero akoti yo na ndako pa yebake baide komo ya peut-être po bozwa bana lero boboti bana pe baide komo koya peut-être komi na bana mbale fona luka mbongo po tosomba ndako do moni babesoin eyaka kaka yo oza wana mpona koede ye mpona kozala wana mpona koaccompagne ye asatisfaire babesoin ya bomoi na ye ya vi na ye makambo bato ebele babosanaka
okende kaka na libala ozolinga mo ndenge bando sala après musala ye kotala yo olingi sikoyo lero koti na ndako après musala azongi mbala moko na ndako te objectif ne ezali déjà à atteindre ezalaki ya kozwa yo asi azwi yo yango sikoyo soki olingi ovivre na mutu longtemps il faut linga ye parce que soki olingi ye ata aumeli libanda oyebiki akozonga kaka moi je suis là pour l'accompagner je suis là pour accompagner mon homme ou ma femme pour satisfaire à atteindre objectif na ye et là comme ça to bossa na mingi yango wana bande bonanga to accompagner kande mibali na basi na biso ba atteindre objectif na bango bazana ngo na vie do eloko fo ya na ona mutu yango wana ezate ke yoko ya wana ovandi babandi ko tala kayo te oza miroir te yo pe luka osala pe babiloko na po o atteindre pe objectif na yo mobali na yo accompagner kayo pe bongo ne tambola mais soki ekomi kaka moninga nde atala ka moninga sala solo tete yango moni bato bayaka na libala sala ke loko te ba omela na libala te soki yo na libala ezate ke yo na libala yo ko vanda te banda sikoko luka o atteindre pe objectif musoso baliti luka sikoko atteindre pe objectif musoso et puis bozo continuer omona po libala ekufeza pasi yango mona mabala mindele mingi za penze kufa penza mingi te pourquoi parce que moi si asala ka makambo mbala sala ka makambo on a accompagné mon ningo boye na pour expliquer makambo ça et puis expliquer OK en tout cas n'encourager il faut continuer il faut faire ça mais ce que comme ka ozo zela ka ya elle lokomota la ka montre kende su musala te ozo zela ya le se wasa elo makambo nyoso azape mto pese kando mona ko comme so na pamba olobi o alinganga isusu te atala ka ngali isusu te parce que yo za wana olingi oza la miroir e batala ka te yo yepo accompagner yo pe sala pe ba oya yo ba makambo sala ya yo ba makambo sala ya chemin na yo me aza mwasi na mobali ozo tuna kaye papa moni makambo ngina sala boye na boye monde ni apesi yo pe conseil e bonde boko avancer oza miroir te ovana na batala kayo te ava bobala no boye ba kozo bala nani et puis est-ce que olingiye pour supporter mabe na malamu na ye c'est ce qui est très important on a ngina bala message ya lelo ko bala mtuka pona ko bala te est-ce que na bala est-ce que na lingi est-ce que yepe alinginga parce que ceux qui bolingani bolingo ezipaka mabe mingi ezipaka tout ce qui est mal mais ceux qui olingi mutu te obando lukeleka ba makamba problème ko yo sala ke loko to fanda kana ndako mo lukele ba problème bo tika biloko wana bandeko linga bala mutu oyo lingi et puis il peut continuer linda ko la libala banda o continuer ba objectif na ba projet ozala kinango continuer ça ba projet na yo et là que pour bali o to sala ce projet comment zelaka ay akoya erina oya ernini te ako baya okimayoti conseil muke nazaki nango pona lelo pona bino yango wala abona tander sali